bobandi bokomisi kombo ya baponi pona bana ba ekolo Congo démocratique bokobanda lelo pona ba bazalaka awa na États-Unis pe na Canada kaka ba bazali na passeport ya RDC e yezali nanu na mikolo to ba bazali na mikanda ya bovandi na bikolo biebo bana ba RDC nde bakokomisa nkombo. Président Mohamed Bazoum ya Niger azali na masolo lelo na Brazzaville na président Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville pona kokolisa bondeko kati na bikolo mibale pe pona kimia na Libye. Na ekolo Congo démocratique bituluku bya bato bakimi bitumba biye bingalaki lobi kaka mokolo moko sima na bokutani ya bakambi ya bikolo bya EAC na likitali ya Union Africaine na Addis Abeba. Toma ya sika ya États-Unis ya Amerika na Kinshasa alobi ete mboka na elingi RDC ezala makasi elenda pe na kimia pe lisusu evandisama na makoki ma demokrasi. Lucy Tamlin alobaki yango sima na kokutana na ministre wa yambo ya RDC.